Nzamba pambola bato nyonso oyo zali boso etando eke pona kolanda susu oyo ezali troisième partie na biso ya enseignement si phénomène mari et femme de nuit. Autre le déjà si comment on comprendre la présence de mari et femme de nuit. Bon le to le si les portes d'entrée. Alléluia. Tika toi adorer Nzambe kombo mesano. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Matundona yokolo pona bola mubayo yofungoli bikuke bwayo opesi biso nzela yako kutana emana yo kosimba mitema nango biso tobia ngamakite. Alléluia. Topona makipete ngolu na yo esali katina biso ekuke felo ya bokabwani epesi biso ebonga pembeni yake mbora yo nani yazalo kola yo nani akosu ngalo kola yo misweto bwami likolo kotato la monene na yo kumbora yo Zambe sekora seko yo kumbaman kumbora yo Zambe sekora seko yo kumbaman. C'est bien aimé, c'est vrai, Yesu dans ensemble, ba o batikali ba zabikeko. To blesser les portes d'entrée, toujours qui enseignement o malembe, o za troisième chapitre na biso, o to blesser les portes d'entrée, phénomène femme et mari de nuit, bon to bla point o to bisi les portes d'entrée. Ndenge nini milimu mabe to ba partenaire indésiré o to bengi mari to femme de nuit, ba kota na ba vie ya bato. Mari to femme de nuit ba kota ka ndenge nini. Na loko nyonso ezaka na porte efungolaka moto pour que esprit afana kati na moto. Même Yesu Christ Nazareth oza kolpi mobikisi na biso moto abikisa biso ava kota na Apocalypse chapitre 3 verset 20 Bible lobi Yesu abina temine kuka motema nazo beta soki moto ayoki mongongo nanga eke afungola kota kati na fana kati na ye. Mais ba démon ba beta kate pour bazila moto afungola bomba kota démon kota na volonté na ye. Voilà notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon toit est pour big sabiso, mais pour côté na ba vie na biso, azobeta na porte. Mais les diables et les démons, ba beta te ba kotaka, sur comme ta fongoli porte. Biso c'est azalam ta fongoli. Ay pas le big no mo fongoli porte. Mais Satana, ay pas ko détruire vie na yo, az la koute te que yo fongoli porte à kota mi côté lié moko. Les portes d'entrée. Et loko nini e ko kota ba mari to ba femme de nous ba vie na biso. Tokoyeba ba filme to ba photo o eza pornographie. Ba filme to ba photo eza pornographie. Bien aimé dans le Seigneur, tu prends tout tes temps. Ozoka tembele na etando. Ya kotala ba filme pornographie. Ozoka tamulayi. Ya kotala ba photo pornographie. Au s'abonner dans le site où bah t'as même ba photo, tu vas filmer pornographie. Soit disant pour y ba malamu. Oh tant que ça la bon ozo fongola, on a bien autre porte te mon fond ba portail pour que ba partenaire indésirable ou bien ba mari to femme de nuit ba kota na kati. Ya vie na yo. Au fond la porte, tu fongola ba portail dans ba filmer pornographie. Tu te sens l'aise. Bien aimé film en temps basala ngo, ils ont un esprit mobimba. Nenga za kolanda prédication. Oza
toucher na prédication tant on la prédication biki tant on a passé qui grande na santara lokola ba chaque dépôt na santara lokola on se siminga pe mamusu manifestation ça na mina ndako quoi que ou bien que pasteur on ça de Congo mais on en Europe dans Océanie na Amérique mozaka saisi pourquoi parce que esprit o ya prédication na Saint-Esprit a recopié que mutaza connecté à osala makama minene ndemo film pornographie ezaka na ba esprit ça simanango. Quand tu regardes la télé, aux autres films, bien aimé, esprit va faire la film, ma démon va bimaka. Comment sommes toujours dans la film, tu te sens encore mal à l'aise. Bah bon vraiment njoto, pas mes balles, comprendre que moi qui awa siko vraiment na comme peu monto. On comprend le terme dans le belly. Esprit ne zara wa puis autres la image à pamba et ben comme même excité yo. Au comme dans niveau senti fonami kanganga moko. Et tant que ça la bon esprit qu'on rejoindre yo parce que si on le porte la pensée na yo. Tant on fond le porte esprit na côté, c'est alors on est au côté ba place na ba esprit wana. Ni ne ceux que la porte d'entrée pour na ba partenaire indésirable aux place na ma vie na biso, la colère et le dispute. Kanda et font la porte pour ba partenaire indésirable côté la vie na biso peut que soit na ba dispute et font la porte. Dans Ephésiens chapitre 4 verset 28 26 à 28 Bible le bini. Ce qui aussi qui kolala na kanda te de peur que diable azwa et si kana vie et Bible le bi ne donnez pas accès au diable. Ko pese accès dans ma dispute pas et font la porte. Et tant que font la porte na personne ça moment ko semble être Satan a profité. Kanda mutako ko silika na ye. Mais ko lala na kanda to ko zo tamle ba kanda ba dispute et ko kota ba fait étranger automi ba partenaire indésirable ba continuer kata vie na yo. Babini o lisina la bagana ba enseigner les kakili boso ko sokola mwana devant bato surtout lorsque mwana aza na nzoto moko eko impressionner bato. Vous savez quoi bala musuna aja mukede ya mtu olola yi mwana kitoko mwana nzoto et surtout dans les locataires tant on partager ko moko na bato nyonso tant on partager douche mwana nyonso bakoyi ko attaquer na ba esprit humain ne baki muta lolio bo akokite muta talio lolio mais na capacité ko aborder te. Mais tant on est kaka moko etenya nzoto na partie essentielle, il peut ou elles peuvent posséder vie à côté. Lobi moi na koli na ba marée de nuit. Un jour, je suis moniteur de l'école de dimanche, juste dans l'église de Seigneur, na bande kona ba zone de Victoire zona, il peut témoigner. Un jour, service à bana école de dimanche na retraite, non payer pour la bana. Na prié pour moi na mon époque quand on a 13 ans, là comme une grande fille. De quoi na mabele. Partenaire indésirable bandi koloba. Mari de nous azaki na apostaki ki mwana na azaki mobali ya tanti na ya tata mwasi na abi. Chaque fois tati na yando sokola ye liboso na ngai ngas kona sana ndo kokate. Au côté na âge ni na côté na âge il y a 3 ans. Wana mwana na âge ni mwana na 10 ans. A 13 ans. Donc, esprit mauvais, ton partenaire indésirable, aux hommes, la maman, tata, moi, c'est a sali 10 ans à 4 ans d'autres à moi, nana. Bien aimé, tout ce qui est esprit est kolaka. Vous croyez que moi, na bongo, soka zaki délivré, a quoi la peine de moi, malunga. Vous croyez que moi, na bongo, a quoi que vous appelez heureuse, na kata vie, soka les canaux de délivrance, gloire à Dieu. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ya pesa qui biso mission. Je dis encore une fois merci. Nanzambe pe na maman nga Marie-Louise. Oh, ya bota kinga. Yonga fallait venir bota mona bitumba parce que nzamba yebaki ki na kata mona oyo bato bakoyi ko bika pe. Na fond la parenthèse pe na kangango. Mon frère Masemba mususu vi na yo bota mona bitumbe belé. Mamsou zemne zaki menacé, vie zaki menacé. Tiens on a mutu nous quelque chose, toi les on va menacer yo. A gloire à Dieu, Zambo a protéger yo.
Zambo abatela nga batela peyo. Zambo zonu sambito babilunga along sa peyo. Moi on a des mois ça la 10 ans en Njoto nae. Moi on a comme na 13 ans dans mon côté na âge il y a 3 ans puis 10 ans na 4 ans Njoto nae. Ce sont des signes. Keba ko sur la bana. Keba na bakotima musozo la bana. Signe monsieur Zalinine. Babi la dot qui n'est pas bien réglée parce que l'homme doit savoir posséder sa femme en partie en Dieu. Babi dot. Tant que pesa muta pesa dot muta sur possession moi aussi. Mais si on pesa dot ya malonga te. Bien aimé dans le Seigneur. Au tikali na nyongo ya famille ya moi aussi. Bako sala ba vanti o ba partenaire désirable. Et ce que plus ba tusu ba dia bango bana. Bana bazokufa pour pesa dot te. Et tant que bana maman batandako. Bokutana kuna na Europe. Bokutana Amérique na Asie na Afrique. Mamso kutana na Brazza na Angola. Ozoye, otena ndo bandiko bota keko régler citation. Mazo mara boye bota bien mekeba, okoza ba compte à rendre na mukina molili sans le savoir. Payer la dot. Terminer dot bato. Pour ça, okoza na autorité de kona mwasi. Dot eza moko ba bloko oyo ezokota biso. Babinin, le carinage, phénomène sexuel femme-femme, le carinage. Et c'est un bateau qui vivre le carinage. Ma chérie nanga. Ils forment les lesbiennes à l'époque ancienne, ils ont carine nanga. Ou aza carine nanga. Mais les autres ont lesbiennes. Le carinage. Mon bali, il y a un moment moi aussi, azan bana moi miki ba ma chérie na yo mba muso poko la ma chérie. Au voyage mon de délivrance cité. Vous savez quoi? Des mots à banga continuer. Esprit pour à ça la vie moto ordonné avion te yo moto pose au voyage en Europe et c'est une fois avion mais des mots on est avion au bateau ça c'est que l'ambassade vers puis ambassade bando qui va refula bangote soit que côté visa pour à qui Europe il na buto qui azongi pe quand même lelo les carinages ils apportent d'entrée aux côtés de minimum bien aimé soit temps il y comprendre ma camp Obika. Babinin, lorsque les rapports sexuels non satisfaits pour les mariés, le désir d'une femme monte ou fire en mesure de ce qui contraire par l'homme, le désir monte à la première vue. Tango moto, pour nous marier, à passer rapport à partenaire. Et que comité na beaucoup de mission les kaki et que mutazo comme na place ça qui t'a satisfait na besoin na yé bien aimé mutazo en panja zo raisonner sikoyo mutu mususu batu mususu bazana bango lukoso makambo wana mutu mususu pana ya linga ba koma na yé na niveau oyo zo kanisa donc ba pesier oyo ezaki posa na yé mutu wana akoko bimisa makanisi libanda au moins tonga lali asakana John Nandako. Mais à raisonner pichu bakabona kala na kato raisonner pichu na makanchi wana epesi forme je m'excuse et bimi lokola ndoto yoka sa ndoto oh et si a fond là qui porte d'entrée ba penser na ye à côté moi aussi to mbala butu veillez na ba penser na yo tant wana asimode azo profiter à sala musala na ye na kata ba couple. Pourquoi? Parce que nous avons les portes. Nous avons la porte d'entrée. Les cadeaux d'anniversaire, les mariage, surtout, mon toit à Peso Yango, ou Zaki déjà mon bal na yo. Faut au Keba. Ba cinglé, ba caleçon, tout ba parfum, faut au Keba na mo. Mutumo bo vivant na ekala bokabwana masalo cadeau ya ba single ya ba sous-vêtements ba parfum faut que banango et ko fongolo porte pour que a posséder sous choses avec na misala mabe na bité que parfum sur mabe non mais keba na fongola mukeli kambo etali parfum zelo oyo basala ngo bazongo pa mutunyo sote Yesu na kufite un jour
basopi malasi na makolo na ye. Yesu abi nano na kufite si ba mbomenga. Donc Yesu ça le seul moto oya kufa nano te ba mbomaki de son vivant à travers parfum. Bien-aimé, kebana ba cadeau ba pesa ba parfum. Kebana cadeau sur vêtement ba pesa yo. Et font la porte. Ba mariage ba commission. Nandela ba photo. Tant mutu accepté mutu oyo aza jar na eta moni ete. A pesi nino yo keboko font la porte. Babi to ça l'attention et là t'es na biso. Babi robe de nuit pour na basi et ba instruction mususu marque dessous autobing ba sous-vêtement. To keba na ba robe de nuit. Robe de nuit ba bien robe ya buto. Et cause sa forme font une porte pour que ba partenaire désirable ba porte na kata vie ya mutu. Robe de nuit. Vous qui vous avez souvent l'habitude de passer la nuit sans que là tu es loco, parce que la rayon mon andako, parce que la rayon mon chambre là la rani keba, tu peux être visité. Na ba esprit mabe. Keba na ba porte au fond là. Nandira ko là ta ba biloko. Biloko wana ko fond le ba porte. Et là tel. Keba na maquillage. Pour la vie que chacun de nous porte d'une manière décente, à s'habiller d'une manière décente, à la tenue que c'est la scandale. Tous les témoins visibles et peu invisibles, il y a un temps tout comme il y a Satan, les esprits, les principautés, l'esprit de l'air, au bazo yengayengaka dans l'espace. Un jour, tout semble la maman moko, tous les kingai pasteur de la foi, maman Karine, pasteur Herbie. Tout ensemble pour maman na des morts côtiers, mari de nuit, ba mari de nuit. Il y a des bossa bina mule kinzela. Ataki ba beauté annexée na sepela na ye. Ya on a possédé qui na côté à partir Victor ma place Carrefour. Moko la binine. Moko abi ton na mona ki ba sous-vêtement na ya tandaki wana mwana ya mobali na ye. Na mona ki ba sous-vêtement na ya tandaki. Ni la possédé qui talanding badem bakoti mutu akotrema na biso ezala oyo kopesa lokumi pa nzambe badem bakoti mutu a cause ya halata ki mabe yaya yozo sepela lelo kola chamona biloko mikuse parce que bozana Europe bozana Luanda bozana Amérique ezala ngo biso to ba eza poto moni biso africain to aloko ba africain te bino ba africain biso ba africain na muta utani poto utani a changer kana so ta ba africain origine na yosa congolais ou congolaise a tous une nationalité yosa congolais ou congolaise bien aimé dans le Seigneur biso ba africain des mots pas côté dans d'autres qui partent aux africains to nini na ba plage on a combien de personnes ba loroti ba mini moabe combien de personnes ba côté même ba sirène des eaux na kata ba plage esika oyo respect zate mwana mkazo mwana bolumbu ya tata to ya mama na ye azo mwana mama to on lati bikini azo mwana ngo tout ça se voit ba ndoto musu pesa dessiné na côté mo musu lati ndoto bidon se dessiné ba tatouage zo beta lesa ba porte d'entrée ozo sepela yo beta tatouage et puis signification nango bien aimé au fond la ba porte pour la milimo ba kota yo nanzela ba cadeau ba robe de nuit autre le beli ba sous-vêtement au fond la porte. Offre la porte. La porte est belée, faute de temps. Toujours souka awa. To continue la porte et tirer quelques prières. Bongo, toujours qui m'a lembe dans le cinéma nabiso. Le zaki troisième partie ou troisième chapitre. To qui m'a lembe. Porte une mission fond là. Répands-toi. Change à côté na yo. Benga le numéro affiché dans le bande d'écran na yo. Plus 243 89 52 667 plus 243 89 52 667 ndio kozongai tokosambela. N'hésitez pas ya kubenga. Alléluia Jésus. Merci Saint-Esprit.
Dieu tombe là ma bonne ensemble est-ce que pour nous. Tendre Père Jésus-Christ de Nazareth. De quoi font là qui porte. Tombe le beaucoup ensemble pour nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de la Bible, tu ne changes pas. Je prie pour mon frère, ma sœur. N'assemble pour notre couple, papa ou maman. Seigneur, le beau qu'on a tombé, Seigneur, c'est que comme ayo, afin qu'on a libéré un choc côté panayo, na bandako, na bureau, na chambre, moto se font là qui porte un là contre moi. Ou à suite, mon témoignage qu'on s'est repenti, abika le beau qu'on a yo. Toi, esprit inquiet, si kib, Asmodée, je t'ordonne de quitter maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai ainsi prié. Amen. C'est toujours votre humble serviteur. Donc, la 4e partie ou 4e chapitre, le phénomène femme et mari de nuit. Nous avons chaque fois, nous avons un syllabus awa et syllabus oisa gratuit. Nous avons la commande dans un selo yango. Ceux qui m'ont dit que na pêche aussi la bis au fêlé. Merci à notre caméraman Koko Dema Waza Fide na Musala Zosala Nzamba Pambolayo. Merci à toi Rabbi Mavinga, le coordinateur de cette émission, et mon frère fidèle autour toujours pour la mission Oyo Neko Patrick Dia Nzamba Pambolayo. Nzamba Pambola Batunes pour l'Andingaï, Basel Nzamba Nyonso. N'hésitez pas, Bobenga Bino, Bobenga Ngai, tout Sambela, tout Solola. Merci beaucoup.